tokomaka mabe zo zwanga na biloko neti bona otumba biloko er non 6 na otumba biloko er non 6 na komba bon moi ça va genre ba full moi ekoti trop eza ba genre ba full moi ekoti trop to pikola yango ndesala ko to ki mai ba mai ya ba jeté ba mai pe ya papa mbate ba mai pe ya place ya ba 20 piqué bele ba kosa ba bele pour que macha mapango nde mapango e mata mapango ko ma bien par rapport aux amis non ba luka biloni alo be ko ta katumba naki atakuta ngata kutubo mo mpesa na ngate na so ka tono na tsapa na kata fulu na tumba biloko ya tabinu funa bandakali bomati funa bandakali en tout cas na tombo na ngate na tombo la sous commentaire à mon côté ya ezana bato ba encourager ngai ezana bato be ba finga bino bolo ba ke et là comme ça ça manque de compréhension de ça ne peut pas comprendre singo te na bazoro bande bongisa casse-tête motola bako so bo finga ba bêtise ba msi bo finga benjira mabe mais ça ba msi bo encourage merci problème na yo kino okombola na network ka pesa amubolo baka eloko epesa bongo ça nini tango soin mais atuni ko finga ngalo kuta ko finga makasi na ko babe tuna yo na ba bêtise bo finga ba partie intime na ngama moi si bo finga na ko ata bino moi c'est ça normal c'est normal tout le monde a ba fulu no so mona l'active na venir pour tu connais l'active bo moni déjà God have mercy upon us. God have mercy upon us. Bonjour TikTok, bonjour TikTok. J'espère que bon monde a bien moko. Mon avait na biso. Yango. Bon monde a nzela on a filmé au botel on parti na suka. Bon monde nzela o. Nzela ka o bon monde full o. Biso za ka limité. C'est na commune limité. Quartier monde la venue wasa. Nzela ka o zo mona. So na banjo tambola ka a. Pona bimati kota ndako maman Fatima en mars. Et si ka vana ke lenga 15 minutes. Quand l'anzelo bomone fulu no filmé et au lenga 15 minutes pendant comme le plan à maman Fati 15 minutes ça pamba yango fulu bomona bandeko na mutu mwata jamais teka likola fulu en tout cas bolimbisanga mutu mwata teka libosa fulu omona mama pango ndeza a fulu ça la kaka bo mais a fulu a soloté et ça ba genre ba fulu moke et kota na kata mabele to tumba o bomona ça no balabala la le plan na bisoti to tumbaka na o libosa mesa na ça na fulu ya soloté ça ba matiti moko boye ba fulu to boaka po mapango e matalikolo yango ya to boaka mapango e matalikolo ne bomoni ba mabasha so ne bima bungu souvent mi to sala ba sala ngo to pikola ngo to tumbaka là bo na raison na bina rolo mais mutu monte jamais côté kalibosa fulu soki bo telle place na télé mena fulu non la sabino eza fulu ya soloté eza na soloté eza pe na nzinzi pe ezate o mona eza liboso ya misa na ngai liboso ya misa na otumba biloko bomona azoye na biso yango awa toza na facilité côté toza toza na facilité ya ko tokendaka 7e makolo 16e mairie makolo yango na yebisi bino mpona yimaka na 10e mairie koto mama Marthe avandaka mama Fati esalaka 15 minutes ya pamba 15 minutes kaya bapona na lupango mama Fati donc bomona eza nango fulu teke ya boka totumbaka totuma vite toboka ba fulu trop toboka ba fulu trop toboka ba fulu ndo monaka toboka ba fulu trop totumba pe totumbaka mais ba we bimaka kaka so tali presque aveni mobimba côté nyonso komona fulu kaka ndinzi wana kutomona mapango ya bato bomona libosa misa na ngo lo nanga na finika yango chasser na finika yango chasser ndeza wana na finika ka chasser ya kise toza nango makambo ba place ya bien bandeko na ngai mboka ekufi awa nazali suna banda lelo
Ah, tu as Bandal, Kimbondo, Bandal Mola, Botala Bino Moronengi, Bandal Eza, saleté. Bandal Sikin, saleté. Bandal Tibango, saleté. Awa Avenue de la Liberté, Bande Konanga Botala. Patrick Mouyaya, vous allez même porter parole il y a gouvernement. Qu'est-ce qui te manque? Yagolobe la président de la République, Abongisa Banzela na Kinshasa, plus précisément na Bandal. Ba entreprise Oyo, net société Oyo, futa rampa kuna yango, metala bisika bato baza koleka. Bobeta katolonga mwana Bandal, Golden Poi. 5 ans en tant que président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Mais Bandal, bozo sala elo côté pour na Bandal. Bandal et sibino ba millions, mais bozo regrouper sa Bandal nzela te. Fali Ipupa, naza mwana Bandal. Ferré, naza mwana Bandal. Jibe, Wera, Mingongo na bino zo yemba ka bolingo. Mais ko yemba po ba bongisa banzela bisika bobotama bisika bokenda ba classe, bisika botanga classe. Impossible. Ki mutema mabe ya Congolais envers Congo. Congo esala bino nini? Bozi nyonso na Congo. Bakambi ya mboka, président de la République, premier ministre, batu nyonso ya mboka oyo. Bandal ekoza la boy. Avenir Pandeko awa tozana commune présidentielle. Pas n'importe quelle commune, commune au président akola limité. Tozana wenza izam na poalo. Pandeko nangai botala isika ba Congolais bazolia. Botala saleté. Botala souffrance ya ba Congolais. Monsieur le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes content que mon Kinshasa boy. Vous êtes content que mon limité boy. 37 ans ya lit na yo. Ba fruit na weza wapi. 6 ans ou 7 ans au pouvoir. Tala Kinshasa. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tala commune oyo kola. Bisika oyo sakana na bomwana. Tala nengeza saleté. Est-ce que vous êtes content? Bala ki sa image yo na mokili que yo kola na limité commune na yo. Na commune o vandi poko ma président de la République eza saleté boy. Wenze place bato ya mboka na yo balia ka ndenge eza saleté. God have mercy upon us. Soki bozo koka ko bongisa mboka te. Bakambi ya mboka oyo pour démissionner. Soki bozo koka te pour démissionner parce que mboka eza saleté. Rien ne marche nzala, pasi, solo, saleté, banzela ezate. Mais chaque fin du mois bozo zo salaire, mes frères. Boza ko escroquer biso, boza ko boma biso et puis boza conscient. N'est-ce pas qu'aux ambongo ya musala oyo salité ezali lisume pour bino ba chrétien? Pourquoi vous faites le Congo? Eh, ezana kasavu. La presse kasavu na bibi soke. Na kona isoke. Oh mutalobi ya surtout un changement de mentalité. Ah tout ça na Congo. Ta la ka revenu kasavu. Vous êtes na Congo. Botala ka salité. C'est un changement de mentalité. Parce que le président a un parti de côté nini. Il y a Gombe pour les propres. Le lot c'est le 17 juin 2024. On a Kende, la ville du choc. Pour les athées, sur le mairie, place à votre théâtre, pour la revoir attendre les athées. Mais, on fait chaque mois pour un changement de mentalité. On va changer de mentalité de nini, ceux qui vivent les assaltés. Ah, ils ont la catégorie. Ah, ils ont la catégorie. Changement de mentalité. La poubelle les a wapi. Mais tu vas jouer un bon chaque jour. En tout cas, je fais ci. Fais Mobuka Tongaka. Oyo. Principe Nzao et Uta DGC. Et Keti. Pompage. Au type DGC, au autres pompage. Au type pompage, au DGC. Donc, maman aime. Batonga prince oyo na ba belge ba pouvoir no teleka zelo ezalaka propre mais lelo bino to babaki boye ko bongisa mboka bino matu bobeti tolo boye ko bongisa mboka o ndeko bongisa mboka nyo tozo kufa nzala to kufa sur la salité nyo to mabe toloba te bokomi ko kanga ba salité terate zipama
babourgmestre baza wapi misala na bango eza nini eza kobongisa te dimozala kaka koyiba mboka ekufi salite ya boye bandeko na ngai ata bazalaka mitema mabe mais ya ba autorité congolaise eleki. Je n'ai jamais vu bakonzi ya mutema mabe, bakonzi ya mutema mabe ya mutindo oyo natikala komona te na mokili. Mobutu obufingaka moyibi, Mobutu obufingaka ndoki. Il n'a jamais na lobi bien atika jamais Kinshasa na yeza la saleté jusqu'à ce niveau, surtout na commune ya Kinshasa. Bandeko nanga oyo bozomona avenue le plateau, avenue plateau oyo mitukeleka asute ekomi lokola poubelle, ekomi lokola wc na elanga ezabo ebandeko nanga na moment ya mvule kozala lolenge nini via bato bazali nzinga bazalaka nde nini maladi ya jar nini bavivaka. Bourgmestre ya commune ya Kinshasa, importance na yo kozala bourgmestre ezali nini pe salaire oyo zwaka ezali pona nini. Gouverneur ya ville ya Kinshasa ozo servir biso nini et osaleli biso nini. Monsieur le président de la République, monsieur le président de la République, mboko ozo diriger ça très sale. Depuis oye na pouvoir Kinshasa komi saleté makasi mingi koleka. Essayez Obena Kisasa adona fleuve, Obena fleuve dans la pena. Obena Kisasa, on a nzeleke campus, Bota bena nzela, o Kisasa bien tozana Kisasa yango. Kisasa bota Kisasa Bota bata fachi beton. Yango yo maye tondi baterase. Tala baterase kuna. Tala salite na prince. Kisasa. Oh mais c'est ça mon côté. Écouffier, coupez les péwana. Écouffier. Et ça les bien. Bokitae. Bokitae. Lizibae. Mensonge. Mensonge balubo ya IDPS bokokima bobali na bokola botongi botala nzela bino Félix Tshilolo na mama ne Marthe baboma Etienne Tshisekedi baboma Monseigneur Mulumba aboma maître abomi tata na epoke rufuka mela kanambe po bapese pouvoir yena mama na ye. Bandeko awa tozana commune présidentielle, pas n'importe quelle commune au président akola limité. Tozana wenza izamu na poalo bandeko na ngai botala isika ba congolais bazolia, botala saleté, botala souffrance ya ba congolais. Monsieur le président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous êtes content comme on a Kinshasa boy, vous êtes content ya comme on a limité boy. 37 ans ya lit na yo ba fruit na ngweza wapi. 6 ans ou 7 ans au pouvoir tala Kinshasa. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tala commune oyo kola bisika oyo sakana na bomwana tala ndenge za salté. Est-ce que vous êtes content bala ki sa image o na mokili que yo kola na limité commune na yo na commune oyo vandi poko ma président de la République eza salté boy wenze place bato ya mboka na yo baliaka ndenge eza salté.
God have mercy upon us. God have mercy upon us. Ça va faire la foule, moi, côté trop. Et ça va faire la foule, moi, côté trop. Faut picoler, picoler. Il y a mon ça la foule qui maille. Maman, il y a tout, maman, il fait pas battre, maman, il fait la aventure. En tout cas, la tombe n'a pas tombe la sous commentaire à mon côté. Il y a des gens à bateau encourager ngai. Ils ont un bateau de bon film, abino bolo baké. Et donc on ça ça manque de compréhension. Manque de compréhension de ça me pose comprendre que bateau film monter mais bateau ba ne bon ça plastique. Moto la bako. Sous bon film ba bêtise. Ba sous bon film benjira ma bé. Mais ça ba sous bon encourager. Merci problème que na yo qui na okombola na nettoyer ka faire ça on va le baka et le ko epesa bon ça nini tango soin mais à tout niveau bon finga ngalo kuta bon finga makasi na ko ba be tout na ba bêtise bon finga ba partie intime na ngama moi c'est bon finga na okombola ata bino moi c'est ça normal tout le monde va fouler là sur mon l'actif va venir point quoi l'actif bon mon bonjour TikTok, bonjour TikTok. J'espère que bon monde a bien aimé. Comment on avait na biso? Bon monde a rendu là on a filmé au botal on parti na suka. Bon monde là oh. Nzela ka bon monde est full oh. Biso za ka limité. C'est na commune à limité. Quartier Mombe la veni wasa. Nzela ka ozo mona. So na banjo tambola ka a. Pona bimati kota ndako mama Fatima Marti. Et si ka fana ke lenga 15 minutes. Quand on bon mon est full on a filmé et on a 15 minutes pour nous comme le pain à maman Fati 15 minutes ça femme yango full bon mon a bande ko na mutu mo déjà mateka likola full en tout cas bolimbisanga mutu mo ta kali bosa full o mona mama pa ngre ndeza a full ça la kaka bwe mais a full a soloté et ça ba jara ba full mo ke et kota na kata mabele to tumba o bon mon est na balabala la sur le pain on a bisoti to tumba ka on a oh libosa mesa ça na fulu ya soloté ça ba matiti moko boye ba fulu to boaka po mapango e matalikolo ya ngwa to boaka mapango e matalikolo ne bomoni ba mabasha so ne bima bungu souvent mi to sala ba sala ngoto pikola ngoto tumbaka là bo ana raison na bina ko mais mutu monte jamais côté kali libosa fulu soki
botali place na teleme na fulu na olakisa bino eza fulu ya solo te eza na solo te eza mpe na ndindi mpe eza te oyo omona eza liboso ya misa na ngai awa liboso ya misa na ngai na otumba biloko bomona avei na biso yango awawa toza na facilité kote toza toza na facilité ya tokendaka 7e makolo 16e mairie makolo yango nayebisi bino mpona limaka na 10e mairie koto mama Marthe avandaka mama Fati esalaka 15 minutes ya pamba 15 minutes kaya baba mpona na lupanga mama Fati donc omona eza nango fulu teke ya boka totumbaka totuma vite tobwaka bafulu tobwaka bafulu trop tobwaka bafulu nde omonaka tobwaka bafulu trop totumba mpe totumbaka me baoyo ebimaka kaka so otali presque aveni mobimba kote nyonso omona fulu kaka nzinzi wana kutomona mapango ya bato omona liboso ya misa na nango lilo na nga nafinika yango chasse nde eza wana nafinikaka chasse ya chasse toza nango makambo baplace ya bie